touti mputu vie tozosouffrir fort na mosala velo donc misala eza te bandako donc misère tosouffrir makasi. Ah bon, 2 jours na nzela. 2 jours na nzela. Toza na kati ya Kisasa. Deuxième jour bongo mbongo ezali me bato mosusu bazolia mbongo biso tolia mbongo. Regardez comment les Congolais vivent. Papa, outi mboka nini? Outi mputu vie tozosouffrir fort na mosala velo donc misala eza te bandako donc misère tosouffrir makasi. Ah bon, ete yango ti wapi? Tokoteka na Nji Brasserie. Banda mputu ti Nji Brasserie combien de kilomètres? Kilométrage nde nayebi te mais tozodépendre 2 jours. 2 jours na nzela? 2 jours na nzela. Toza na kati ya Kisasa. Deuxième jour tokomi na Nji Brasserie. Lelo tokoma Nji Brasserie. Lelo bokoma nde ba heure ni boye? Tokoma kuna 13h 14h. Wana mpe bokozonga lelo? Tokozonga. Regardez la vie au Congo. Tokozonga lelo souffrance eleki. Bongo mbongo ezali me bato mosusu bazolia mbongo biso tolia mbongo. Soki otambola nango ndeni? Otambola nango ndeni? Okomata likolo te? Okomata likolo te? Retour tomata pedale tozozonga na biso. Nzambe na ngai botala makambo. Bolobaka mboka eza bien. Donc maboko mibale oservir we mpo osimba mpo okumba? Ok. Mwana mobali alongoli mapapa. La vie à partir okouragé. Ah oui. Ongle toka notama kuna tolia tulu. Nzambe na ngai. Ça va. Donc 2 jours en nzela. 2 jours. Pour moto akoteka 3 sacs ya makala. 3 sacs ya makala. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Papa, comment Nous sommes à Kinshasa, au Congo, en pleine capitale. Donc les gens font 2 jours pour venir vendre ne fût-ce que 3 sacs de makala à Nji Brasserie. Regardez les conditions de vie. Quelle souffrance ça. Que Dieu vous bénisse vraiment. Donc 1000 francs congolais ici, c'est tout le monde a 100 $. Ok. Donc les motos, vélos, ils apprennent à matate. Pendant 3 sacs à makala, moto ça va 2 jours dans là. So au kabeli moto 1000 francs à Wazaneti. Kabeli 100 $. Oh, ballon la chaîne na moto ngo. Na vélo ngo. Pona. Oh yo, auto oteka déjà. Azozonga. Chaîne na pédale les a sauté. Ok.
Bonjour, bonsoir, mbote na bino nyonso to ba famille à Hope. J'espère que vous allez bien. Ngai pe awa nazali bien. Dieu notre Père Nzamba lola azobatela grâce. Soki ezali mbano liboso olanda ngai kombo na ngai ezali Anita Mavita. Awa na Anita Mavita show nasengaka pardon, please aidez ngai like, partager, commenter, s'abonner, subscribe. Yango nande esalaka nga malamu, emotivera ngai, epesaka nga courage ya koya lisusu liboso na bino, ya koya kolobelaka makambo ya bien, ya koyelaka bino ba information oyo boza na besoin boyebaka yango, ya kopesaka ba advice ya vie na mwa experience moke oyo naza nango Nzamba lola apesaka ngai. Ba famille na ngai na kosenga na bino mingi bolandaka ngai pe na page na ngai ya Facebook ya Anita Mavita Show officiel. Naza pe lisusu na TikTok na ngai ezali Anita Mavita Show BL, donc ezali BL na TikTok na ngai. Naza pe lisusu na Instagram ezali toujours Anita Mavita. Soki oluki ngai okomona ngai kuna pe na lobela kaka ba réalité ya vie, ba réalité o esalamaka en Europe na o esalamaka na Afrique. Yango na lobela nyonso to, en tout cas vraiment ba famille na pesaka ba moi advice ya moi muke sava. Awa na Anita Mavita Show toyaka na rando te, toyaka na bêtise te, toyaka juste kosola ba réalité ya mboka na biso Congo, bien ba réalité ya mboka na biso tozo vivre awa na Europe. Ba famille na ngai tokota sikoyo na sujet na biso ya lelo. Ba bonjour, ba bonsoir, ba mbote na ngai ebele na mama Pasteur Adeline Lukeba. Mbote na yo mama Clarisse Mbo, moi sa fashion. Moi so boa kama na ndenge moko linga te, ma darling sister mifingili wa moke Ginette Maswa kumilonga tala bino bo umela Gaz TV Jirese walobi wana mutu nanga pale tala yo ndeko nanga boga Bing Ching son de muto munoko ya Moïse. Ba famille na ngai na elisu liboso na bino tolobela nanu mwa mukim. J'espère que biso nyonso tout landi video oyo tine banane bande tina suka to comprendre nini to moni nini. Na ebite onga na moni yango na bino pe bo moni. Na ebite onga na comprendre yango pe bino pe bo comprendre. Ba famille na nga bo moni bandeko no biso landi bo moni bandeko oyo bazana Kinshasa. Ba uti na mboka o bazotanga wana bazoke na mboka mususu bakende kotika mabaza toujours na Congo. Bake bazana bandundu te, bazana soki na Lubumbashi te, me balobi bazara na ville ya Congo place moko boye. Bazoke oteka ba makala wana basali 2 jours na nzela, do basali 2 days na nzela, balalika na nzela po bake koteka ba makala na bango. Eloko ba pousse ba makala biso tomoni ezali vélo yango wana batie 3 sacs ya makala wana bazo poussa. Do bandeko oyo basali 2 jours na nzela po bakene koteka ka 3 sacs ya makala wana. Batambola na mai na bango na biloko na bango ya kolia. Botala siko condition o ba pousse lango. Mukongo ya mwana ya bana mibali ezokende. Fox ya bana mibali ezokende. Oui, toyebi na biso Congo eza na passe, eza nango suli kambako lobela te po yango ekoma nango l'hymne national na biso ke Congo bato ba souffra, ke Congo bato basala wana toyebi na biso. Ce n'est pas la peine des no point ya continuer à lobela passe ya Congo po toyebi ke Congo na biso eza na passe. Oui, toyebi. Bandeko na ngai bino bandeko na nga boza na Congo, boza na choite. Boza na choite. Bo salaka obino bokoyo ko sala bo continuer ko vivre bo continuer ko vivre Nzamba lola a ko salaka grâce solution e ko mona na Congo un jour. Papa na ngai na ye ko betela bino maboko, papa na encourage yo na yokelo mawa, na yokelo pena mawa otangisi no ma misu na ngai pena ma misu baluki penza na bi Nzambe na ngai. Mais toza na choix te o eza système etambolaka na Congo po mutu o vivre.
Papa, c'est mieux kutu okende koteka ba makala na yo boyeke okende ko yiba. Obi okoma kuluna, obi oboma batu. Obi okende ko violer batu. Obi okende ko kotela batu na bandako ya batu. Obi okende ko nini, okende ko yiba. Okende ko sala batu mabe, obotela batu bambongo na nzela pozwa mbongo. Mbongo bongo ezala mbongo ya masumu. Mbongo bongo oro progresser te, oro kende place moko te na bato nyonso ba yibaka. Ata en Europe, ata en Afrique. O lali na yo peno lali o lamuki na ndaku no décider que lelo fona yiba place boye. Oki o yibe loka bato, oki o yibi mbongo bato. En tout cas, eza bien te. Comment na bandeko na nga mibali oyo, tala ndeko na nga mobali ndenga zo poussa vélo oyo na 3 sacs ya makala. Ndeko mobali pe na toki. Santé nyonso tu ya ndeko mobali ezo sila, énergie na nyonso ezo sila. Comment muta ko sala 2 jours azo pousser loko pendant 2 jours. Donc ceux qui ba poussi ba pemi. Ba poussi ba pemi. Allez 2 jours écoutez ne bona nzela, ti ba okoma côté ba kei ba teki 3 sacs ya makala wana ale ba zongi su nzela wana. Even we va basaki atoko bazana basaki na maboko na bango te, mais bazongi su nzela na makolo. Siko raisonner makolo bandeko wana eza ndenge nini? Raisonner. Au mona bandeko azana ba parents na ye, azana mwasi, azana bana na ye, il faut boko la bana na ye, il faut laisser bana na ye, na kidi ba pe bana ne faut batanga. Siko mutabo est-ce que nzamba lola akopambola ete? Mutabo nzamba lola ko fongwele ba porte te bokosi. Nzambo to bonde la kaza nzamba mawa. Aza nzambe ya juste. Asa la rabatu na ngonga na ye moko. Ba famille, prière et pour la rater. Ato prière depuis na 2000, na 2000, ceux qui na 2000, ceux qui na 1900 combien. Prière wane banda ko ganga na vie na yo. Ba famille na nga bomoni batu ya ko kabela bango ye yo. Bozo mona bato yo. Lelo soko kute na nzela na yo. Muto yo. O kabeli mbongo. Ako sa ilango lo engete. Aoke mela nango masanga te. Aoke sa nango ambiance te. Aoke noko bima nango na basi diferente. Ndeti bandeko na biso ebele ba osa na Congo. Mais komona bato yo soko kabela ta mwa $200, mwa $300 bato yo bako vimbisa ngo bako mbongo eko bota potala kaka ndenge bazabo musubi loko nde baoteka bo ezana ka na valeur ya $100 mais tala ndenge ndeko azo souffrir atiki mwasi na bana na ye na ndaku obi atiki ba parents na ayebise ke nga na ke luka ndeko na bo mona na ayi auti koteka sikwa zo zonga na ye. Atiki ba famille na ya lobi te nga na oyiba te c'est mie na sala boy na zwa mbongo na ngai siko mutabwe nzamba pambole te poani mutabwe nzamba opambole bandeko na nga bata ko yede bango ye okute na muto na nzela kabela ye nzamba lola akosala. Bon, tokoki ko continuer ko condamner ba konza mboka te. Tokoki ko condamner ko blame ba konza mboka te. Oui, na part musupe to condamner bango mais na part mususu pe to condamner bango te. Po mutu pe yepe fo bimo ke ko luka. Okova na ndako to lobake nzamba opambola nga te. Nzamba opambola yo te. Pozo sa l'effort moko te. Nzambe apambola ga mutu a travers ya mutu. Tango yo bimi apamboli mutu mo ba ya pamboli yo. Tango yo bimi oke luka a utiliser mutu moko ya pambolio ndeti bato effort basali nzamba lola akoki kotika bango te bia tika bango te apambola bango na ndenge moko boye bako continuer ka business te bon oyo mais e mata bakoma na ba voiture bakoma soki na banini ke yo vanda oloba ke nzamba opambola ngai na vai na nga musale te musale ya to kosi po yo nani musale ya bongo te. Ou bien muto vani na ndako no kalikilo ko yiba nzamba pambo nzambe pambola ngande na ke yiba boy nzambe pambola ngande na ke boma mutu boy nzambe pambola ngande na ke kotela batu na ndako wana ebite so pe nzamba nga pambola bionde bokenda po ke mission ne simbi obomi mutu yo lobike nzamba pamboli ngai na kotaki na ndaka batu na yibi bango na bomi bango na sali bango mabe na zio na zana besoin nzamba pamboli nga mission na ngeza accompli awane tali yo na nzambe na yo po nga na ko juger te na ebite nde nzamba juger la rabatu. Mais comment na bato baza bata ko féliciter to kondana kaka mboka na biso to kondana ka ba konza mboka na biso te na 100% to la oui ba konza mboka pe ba contribuer na souffrance ya ba public ya peuple
oui bakonza mboka bazo contribuer mais na mopanzi mususu pe bato pe fo bosalaka babiloko aboye surtout na ba jeune na biso na Congo au moins na pena ke ba jeune ebele na Congo a mona pena ngani na zabo na ki oteka mai na ki oteka makala na ki oteka nazala mutapusu ou bien nazala receveur ou bien na ki nekoteka ba manga ba mai kala bato bando yoka soni te na Congo bato bando sala ngo ebele au moins na pe mwana mai pena ko mwana sirage abeta na tongo mona ye wana weekend be na poko popro ndima kutu te kezalaki ye au moins na pena ke mobali moko pena lati kitoko abeti na epe bien mais on ndima te ke aza muta sirage on ndima te ke aza muta te karamai on ndima te ke aza mutu mo ba pusaka pusu on ndima te ke aza mutu mo baza soki ndengeni mais lelo il paraît que belé na Congo ba koma obude misala wana Baroma mona eza musala soni c'est mieux yi ake loka vie appréciée ake no lia na eba nye na Dubai akende ko melisa bambwa mabele na Dubai akende na ko sala oyo ko sala poison mbongo vite fait awana etali bino mo wana boyebela mais ya boyende nzamba lola au pambola nazo yeba tango nazalaka mwana muke na Congo oncle na ngai akutana na bandeko moko basi bande ko teka ba malala alobaki na biso chaque fois soko leka ndeko aleka nzela mona ba ser moko bien boy sera na biso tozara bala mikie na Congo alobi amona bango jour musa kenda ayebisi bango moni ko banda lelo na bezo boyo oteka na place ote na osomba ba malala onyo sepi na barse mbongo bino mbongo likolo na lingi boy koma koteka na porte lupango na bino apesa bango mbongo ya ebele ayebisaka biso sera na utaka poto ayaka siko na Congo apesa bango mbongo ebele bandeko na batika kokende koteka na kwe wana banda oteka ezalaki bien te bakoma siko koteka na porte lupango et puis emataki ekoma kebele yango na eloko na ngana loba yango omoni nzambe apambolaka bato na bandenge ebele tango yo bimi na tongo ke koluka oyebite orobeta pe libako kotana mutu mopa ede yo oroleka no pe na nzela bolokoti saki mona mbongo ebele na kati oyibite soko lokoti kolo na ngwa monani te muta déclarer te ke loko na nge bungel te eza ya yo eza chance na yo oyibite o eto yiba o ba yiba oyibi na maboko ya mutu oyibi na ndako bato oyibi place wana babenga ngo moyibi mais oya kolokota ta mutu aluki na yango te mutu alobe loko te mama papa kangaka munokono kende priele yango priele yango eloko esalama te atako tezaki mbongo akisi yo yibi ete yo lokoti don nzambe ndasungi yo olokoti mbongo papa nanga mama nanga avo fongola saki na priele yango cancele nyonso tu o bakanaki wana balibulu nyonso batimbolaki bafile nyonso bachaki ezala cancele po eza nzela lipamboli na yango wana zwango kobanga te priele yango pe loko moko esalamela yo te ekosalamela bana na yo pe te yo kwaka na nzambe nzambe asaleli yo na nzela wana bandeko na nga siko na kota na mwa muke na Europe ba famille na ngai bomwende bandeko na biso ba souffrir na Afrique batebele na poto bozoko bebisa ba mbongo na makamoko ezangela tina oui na boyite poto pe eza facile te ba famille poto pe to souffra muta ko sabino te mais siko eloka bien na poto ezali soki pena oza makasi ozwa na musala ata musala danger te ozwa musala na poto siko yango na mundele apesa opportunité na mutu nyonso tu mundela fongola ba porte mo ba mike ata utu musala mo ya grave te ata otangela ngo te okoki kozwa musala soko bandi ko luka banda le premier ti le 30 okozwa musala na poto donc ngalo ba batu nyonso basala na poto te baba cowboy fatigué baba lazy botala kutu batu baza na Congo des jours na nzela bazo souffrir pourquoi ka bazo soki quelque chose bazo ka lokwa $100 mais yo mutoza na poto andeko na ngai mundela pesa bo opportunité mamba ba classe misala mais yo olinko sala te olinga ko liara ba mbongo moko ya ba bénéfice o ba mbongo ba kataka batu ba taxe et puis mbongo ngo faloni ona ndenga propre oliaka mbongo na loyenge yo wana chaque weekend ozalaka libanda bisombela mwanza obosa na kutu ba famille na Afrique okoki pe kokesala ba don na ba quartier oyo okoki pe kokende ko aider batu mususu na Congo okoki pe kokende ko aider eza problème te surtout ko pesa dimi ya malonga
pesa yango pa bano baza bana betike et pa mama o bakufela basi papa bakufela basi mama bakufela mibali ba ofele na ba ofeli na ba veuve place à 10 ya kopesa malamu nde yangwana ba famille toza na Europe na yebi ke Europe eza facilité surtout misala ya Europe eza facilité olalaka na musala obimaka na tongo na malili na mbula na moi oke na musala poto eza facilité ba famille nanga bino kutu na misala Congo kendaka nango bien ato baby sino bo coopérer na manager eleki bon mais biso a ezala bongo te a pena discipline ezalaka o baby sip okozwa discipline na kidi ba pe olongwe musala mais bino ba kopeleka na ona Congo bino ba kopeleka na ona Congo poto peza facilité na poto pe bato basufraka mais muto ko la nzala soka ye moka lingi na poto okobima pe libando bandi ko senga pe pupupu na suka nango pe okobima pe na $20 na $30 oke polie na ndaku bien poto ka yangwana mais bato pe basufra na poto eza lokola eza bien bandeko na ngai soki bandeko na biso bazo souffrir na Congo eza po parce que oui misala eza te ba compagnie eza te bato ba osala misala ngo wapi mettons ba compagnie ezali misala ezali bo mona bato ba okendo ko luka misala ba kozwa misala mais so bato ba osate po misala eza te yango na ye ko encourager bandeko na ngai nyoso toza na Europe to continuer ko tonga na Congo to continuer ko kendo ko fongola ba business na Congo bo tonga ba flat bo fongola ba business to continuer ko sala yango to bongisa mboka na biso to kotango tozo tonga ba business tozo tonga ba flat tozo tonga ba ndaku yango na esala ke bandeko na biso obazwa misala to moto te otongi flat na yo ofongoli ba magasin na yo ofongoli ba compagnie na yo ndeko akoya pa ye ko luka musala pa na yo opesi ye musala osungie akoya ka juste na compagnie ya kaneka ko kombola ye ayaka na ekaka kolongola ba poubelle ye ayaka na ekaka sokolela ba window ye ayaka ko sala kaka cleaning ayaka ko sokola ba toilette ayaka ko sala clean na ba room wa batu eza musala yango no moni na poto misala ezala rebele mundela ko sala kaka compagnie moko mais na compagnie wana bate bele ba ko sala na kati kuna eza na bato ba ya ko pangusa ba miroir eza na bato ba ya ko sokola ba toilette eza na bato ba ya ko longola ba poubelle eza na bato ba ya ko kombola eza na bato ba telemara na reception ba yamba bato eza na do munde atato yenga flat mona kati wana flat o mona ba employé belé ba kozwa misala deux appels kwa na Congo bandengo nanga to continuer courage to tonga mboka na biso to telemisa mboka na biso to bongisa mboka na biso to tonga poto ede bandeko na biso baza na Congo bazwa misala po soki tozali kaka l'État soki tozali kaka government ya Congo to tozali kaka ba gouvernement ba famille mboka ezokende to aider l'État to aider government to aider ba konza mboka na biso po lobi to seka pe po na mboka to betela pe mboka na biso tolo tokoki ko boyaka Congo te Congo eza mboka na biso toko boyaka yango jamais na botama congolais na otika la congolaise ata nzamba bandeli mokina osengeka na zonga congolaise ponga na ko rater marambo eleka na communauté na biso te obe na mboka na biso na kozalaka congolaise eza biso nde foto bongisa mboka na biso toza na choite bandeko na biso ba na Afrique ba okoka te eza nde biso sko bato to bima libanda to sala effort to tonga to sala marama bien po mboka na biso kende liboso to pesa bandeko na biso o misala na place ba memara ba sac ya makala boy pendant 2 jours azu musala mo place mo ayaka ka ko kombwa azo se retrouver na moi et ko sala bien koseka ekozonga na bilongi ya batu gentil ekozonga na bilongi ya batu ba famille to boy kaka bo dépensaka ba mbongo bo sala soki bandente to boy te tant muto to sala mbongo na yo mo resenga pena pardon na travailler pe trop mbongo pena ko ngafuna sana ngobe ngafuna somba ezala bongo osala na moment molobi te na travailler pe trop siko mbongo pe il faut na lia pop na somba pena loko pona ngamoko na somba pena boy ezala bongo na boy te mso boloba o Anita comment yo ko loba to dépenser ba mbongo se tete na lobi bongo te na bandeko na bosa na Europe oui
vie esenga bongo ezaka to sala te ndeti bato musu ba koma bena ba gana Congo ba concentraka na kayu ba vivre lisu te akomaka bongo te moko elekaka nango osala na bitike ozala trop libanda peza mabe chaque weekend yozalaka libanda wande za mabe pozo dépenser bambongo ebino boyebi libanda trop ezalaka mabe tango oza libanda trop ozana millier trop yo ozana kati ambiance chaque weekend trop ezalaka moi mabe morobo so oza kidiba so oza esprit te moi mabe morobo ekotaka yango na sens na oloba mais tant ozo sa mbongo no oui faut ko bimaka faut ko dépenser mbongo esenga ebima yango ndezongaka bomoni ndenge to vivre na poto eza mboka moko ba stress eleki trop chaque jour tozora ba lettre chaque jour ba lettre kweyaka ata ba lettre ba nyongote mais chaque jour ba lettre kweyaka chaque jour makambo ezalaka yango moni senga mo bosali chérie to beta to na ba petit to ke place mo bolie bomeli master to beta to mo bokei bovandi bolie famille to sala ekendaka bongo poto tokendelango bo po parce que to travail à dire to zarna ba stress ebele to zarna maramba osala ebele yango bo moyibiso na poto to tambola mbamba poto to tambola na ba calcul vina biso na poto tambola na calcul to planaka na poto soko za oyebi ko manager te o sambrier na poto to vivre na calcul. Si vous avez calculé, vous avez dit que vous avez déjà na classe, ou bien musala, mo fo na classe, ou bien fo benga muto azilo na classe. Aussi si musala ye, ozongi, faut kipe zuzu maramunandaku, et lobiso to vivre na poto na ba calcul. Poto pesa facilité yango no moni bandeko na ngai tango zo sala mbongo na poto fo yebela ko liaka mbongo no kana loyenge te ko bebisa ka mbongo no kana loyenge te kana ambiance te kana bilamba te na basaki te na boy na ngabolo banita bon yo somba te ngamo pe na somba ngamo pe ndo bomoni ngabo na za muto na linga moi propre moi muke bien sûr yes ngape na somba na nga mais na somba ngo teke kana loyenge bokabwe ko bebisa ka bambongo jamais na somba ngo il faut qu'on a vision tango za na mbongo faut qu'on a vision yebaka ke loko nini o sala ya bien totonga la mboka na biso Congo et puis to bossa na te totonga rapi en Europe place tozali po bana biso tozo bota baza awa donc tant tozo tonga na Congo totonga rapi en Europe tant tozo sa na Congo to sala rapi en Europe na boite mutu musolo ba ke poto za mboka na biso te meto yebela to boti bana biso baza awa malgré ça bando ki na Congo mais bando zonga na ndimite ke bana biso ba ke vana pena mobimba na Congo ba bando kende bavandi bazongi yangwana ekozala bien ozana mo eloko mo na Congo ozapene eloko mo en Europe pona kosunga kaka bana biso oyo esalinga vraiment pasi ya komona bandeko na biso boye siko ndeko mobali oyo omona mwa mbonga boye mutu mo pa kutena nzela boye a escroquer a yibier siko botala pasi wana botala pasi oyo mutabo siko yo yibie mutabo siko yo escroquer opesi par exemple ba faux $. Ebi pasi ko tshana mutu ya papa oyo ebi pasi ko tshana mutu ya bandeko oyo chance ka musalango eza mibali ba okende posi ezaki misalo biso senga mwasa kende basi baroko kwesa ba matrice na ba na nzela yango nazo senga na bino bandeko na nga nyonso tu o boza na Europe ce qui possibilité ezali ya ko aider to aidera bandeko na biso ba na Afrique na boite mo bandeko na biso ba na Afrique balekisaka pe na lokuta au moins eloko ezaki nango ya $200 ya komisango $2000 eloko ezaki nango ya $20 ya komisango $200 na yebi mo basala bongo mais soko vandi pena olatiki bo mutotali to boya ko aider bandeko te to boya ko aider bandeko na biso te bazana Congo toza na choix te biso bato nzamba pambola biso to bima libanda mboka to ya to pambola pe bango nzambe nde mutako pambola biso bango te ata bango ba décevoir biso na bandenge nyonso tu mais to boya ko aider bango te po boye pena tabino moko omona ndeko mobala zana jeune makasi nyonso zo sila
makasi nyonso ezosila bandeko yango nayeka na video oyo mpona koyebisa bino en tout cas bafamille na ngai tosunga toza na choix te merci na bino so bande kolanda ngai die notre père nzambe alola abatela bino tomoneni mbala nsima bizu bye botalaka Anita Mavita Show.